son essor. La vérité en écho résonne. Avec Miguel Niemba, tout se donne. Donc, Mukanda n'a pas. Ok. Et ça combien? 10 ans? 10 ans. Ok. Mukanda n'a pas. Donc, il y a aussi la TI 2027. Solo la vérité. Naobala, moi, je suis à Koufela Mobile. Moi, si impoli, Tokoloba, Borovandate. Solo la vérité. Donc, une, c'est bon. 2, c'est bon. Mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah. On a raté. On est à Robomanzoto. Solo la vérité. Donc, Nazoluka, moi, si, basi, kobuka na te. Kobuka na te, nazaka na bakete na ndaku, na vanda nga moko. Ozu courage, na ba numéro na pesi, au bengi. Solo la vérité. Aebsinga basi pena na poto bazo tula. Base rebelle, baza na mibadi te bazo tula. C'est ça les paroles qu'elle m'a dit. Na poto? Ouais, na poto awa basi baza. Ya ba célibataire rebelle, mais faut ça da circuit na bango. Faut yeba bango, ngana bimara mingi te. Solo la vérité. Netinga na sukara na mibale. Ine ou deux. Pour ceux qui commis ou 3, donc photo sengula. Zaïgo. Solo la vérité. Te mutaye ba nzamba zalaka te. Ah. Moi ça y est nzamba zalaka te. Donc mutaye nzamba zalaka te en fait. Solo la vérité. Omoni boketu afinga batu mitakala, batu mitakala. Un jour, nzamba ye kosala, mutakala ya yepe ebimi. Solo la vérité. Ah. Oyokaka Marcelo tuna sindenga lo barate. Moi si faut yeba ye avant mariage. Est-ce que... Solo la vérité. Moi ça koko linga nyonso na sexe, pas à part sexe. Moi ça koko linga nyonso. Pour ceux qui aza moi si. Solo la vérité. Na linga kai. Mami Chibola. To linga na kape. Oya solo. Pourquoi pas au solo? To komo so aza na Chypre siko. Solo la vérité. Sans débassi kende na yo X nazali mobali ya kotula te oyebi na mobali ya kotula te. Solo la vérité. Donc voilà, nazoluka bref moi c'est ya bien oyo akoya na vie nanga pour encadrer bien. Solo la vérité. Tambola na caleçon boxer. Non, na tamboli ndako mobimba ndenge na lingi. Et puis attends aussi na za d'autres tambola ndako ndenge to lingi. Solo la vérité. Yaka to lingana, to salisana, to lingana, to salisana, to zali bato bekolo moko yawe. Atinda biso to lingana yawe pesa, limbisa ni bango. Adomu jangi baboti bosunga tema mubenga tonton Jacques merariete mama. Solo la vérité. Donc on a préféré moi Sandumba qui est plutôt moi sa Zofinga maman nanga place nga na botamela azofinga yango. Donc je préfère moi Sandumba que moi c'est impoli. Solo la vérité. Et bon ozo comparer Pasteur Marcelo na Petio Bossa. Banding mota. Solo la vérité. Bon, moi c'est pour y en a ba condition déjà té mobali état d'espoir mobali et tambolaka na Nzambe. Solo la vérité. Chantons fort, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Miguel Niemba, tout se donne. Toi, chez Terminator, grand poète, bien bas complet. Bas complet, ni. Ba complet jean. La jean. Tu marques à jean. Marque à jean en tout cas.
tosomba kika kosomba biso tokipaka bagriffe baise miyake tolandelelaka bayoji ya mamoto tolandelelaka bagriffe a danger tolandelelaka bamoskino donc tolandelelaka mais oyo na beti batini simple toza yebisa toza palanga toza na fauteuil jaune te toza na studio te toza libanda bainternet bamonaka migi ndeni libanda boye mais migi azalaka na passer terminator lelo te bato bayebeli biso bandakala omoni ndako na ngai yango oyo donc ndako na ngai yango oyo epuis mwasi aza te donc naza célibataire donc navandaka nga moko nakoluka nzambe asunga mwasi akota pena na ndako comme ça nasala vie na ngai ya malamu na molongwani na ngai ya sika nango toza pa nao awa toza pena de siège social na télé-réalité chez Pasteur Terminator voilà. Bon, bengisi biso lelo osani olamba lelo bien tomonaka pane bon lelo kolamba na ndimite na kolamba lobi na lamba ki bapate ya solo yumo olamba nga mon père mon na lamba okay. na lamba ki lobi bapate donc lelo na ndimite na kolamba nga na lamba gombo na nini gombo na badi donc nazotala nanu ndenge courage kozalela comme nayambi mike niema na ndaku donc télé-réalité nayebi ke tokosala makambo moko ya bien mpenza mpona kokumisa nkita na biso ya mboka Congo oyo biso nyonso tokumba na mutu. Bon, ok, toujours continuer. Bon, donc natalaka mingi ba chaîne télévisée et puis natalaka mingi YouTube pour na kolandela mboka na ngai. Mama Congo. Mama Congo. À ton résidence, c'est pas terminé. Tu sais combien de temps? Bon, awa nasali nazwango banda 2017. Mais nasali nangara na koloba 7 mois. Ah, 7 mois. Pour un niveau batano sur ça. Batano sur nazala ko vivre ensemble na madame. Ananda ko madame. Bandos scotch. Ndako madame te ndako nanga me madame amelanga ngwe koma yayi. Awa na poto. Ndako o to say youth. Te o yanga. Bosco. Oyo pe nazwaka kuna. Zaka peka yayo. Yanga peka. Mais madame amelanga ngwe koma yayi. Ouais. Pour na bana. Pour na bana. Yo tikela. Na tikela. Donc zelo ko na dinda. Na zelo ko na dinda. Est-ce que tu as un locataire? On a tchaka mutu locataire te tokobenga o locataire te mutu akengelaka. Pour se rebenga o locataire na terme juridique et ça malamu te. Azali mutu azovanda a contribuer na moi un cas pour ma tambola. Voilà. Et c'est toi vraiment sens-toi à l'aise. Yo tala mingi ni na TV. Natanga la mingi télé et puis natala avec YouTube pour na mboka. Ouais. Télé ko tala mingi ni. Télé natala mingi ba journal télévisé kolanda la information ndenge ni mundela zotambu samboka na e bamboka na e et puis ça on a linga wo. Ngana linga ko makasi. Merci. Un grand courageux, donc un très grand courageux. Un trop fort. Ndeni ndaku boezangi momi. Lubana ndaku ezanga momi, eza malamu te. Yango na lingi mwasi ya na vanda penzana mwasi moko ya bien respect, baboti na ye bazaka respect, ye moko aza respect, na vanda na mwasi ya bien. Pour tout ça la vie a bien penzana. Boyo on a pour ça baboti ya mwasi no bazala respect. Olobi? On a pour ça baboti ya mwasi no bazala respect pour ani. Non, na lobby baboti oyo baza bien te, baboti oyo bayebi ko batela pe ba komona nga lokola mwana na bango pe. Pona lingi mwana na bango. Baboti oyo ba komona nga bongo donc na lingi mwana na bango bazozo nga pe mwana na bango donc ngai na kozana sema makasi parce que bazo partager biso lokola libota. Ok.
Lobby dimanche au l'église. Lobby dimanche église, donc lobby église, donc lobby chiesa. Ok. Miguel Niema, des grands prêtres. Ndenge nini ndemonanga sodame. Na merci na lier. Merci nous ça. Na ninga na kota makusa pona yo ha. Ah bon? Ninga na beta mo makusa. Comme ça tout dame. Ah, t'es prochainement. Ah OK. On peut se déjà au là, c'est bon. Ah. On met là. Ah. Sur yo zulu comme moi si. Nazoluka mwasi navanda ndako moko tobota bana to vivre tout ça la vie donc vraiment naza na posa madame Moi c'est mon scout azandeni. Moi ça zalanika mwasi mazala respect ayeba kobatela libala ayeba valeur adibala donc mwasi nazoluka nde yango wana So babatela libala nde. mikolo amour est comment différent hein? Mikolo amour est comment très différent. Amour est comment le rôle là. Basi bazolinga mibali lisusu ndenge penze sengelité. Mibali pe bazolinga basi ndenge sengelité. Comme makamuneti ya likonda. Ah. Na basi likonda na mibali sexe. Ok. Ndeni na comprendre tout. Mibali bakoma kolinga basi pona sexe. Basi bakoma kolinga mibali pona mbongo. Mais yo na mbongo tu vas montre cher, ba jean tout ça ndako eza. Avec na poto ndako ya passer. Ndako za passer. Mais yo za ndako. Il y a combien de chambres? Et chambre moko, chambre yango et puis salon yango et puis cuisine yango wana et puis salle de bain na suka. Deux chambre, na salon, balcon, cuisine, salle de bain balcon, et puis balcon yango eza nango. Donc basi vraiment linga biso pour intérêt. Basi ba koma oluka donc bolingo koma bolingo intérêt. Sandoza ka mwasi moso amonani ayekota na libala. Soki mwasi moko amonani tovandi tobongisi et puis nako respecter ye o nasalaka mwasi akala nasenga bolimbisi eza faute na nga te ezalaka mpo ye nde arespectaka nga te donc ye mpe asengaka bolimbisi te donc ye ata gafe ye kaka aza na tort ye kaka aza na raison ye kaka aza na raison donc yango tobebanaki mais awa sikoyo boye so nazwi mwasi nakopesa bavaleur na ye mpo aza mwasi en tout cas faut beaucoup de respect voilà. Donc moi ça mwindu to ya pembe. En tout cas mwasi ya mwindu to pembe na kipete caractère nde moto ezokonte comportement. So soki mwasi yango ye abio otika ndeti bacondition ebele otika oyo oyebise nini. Bon, mwasi akoya na bacondition déjà te mobali état d'espoir mobali etambolaka na nzambe. Mobali etambolaka na nzambe. Omoni Adam banda vandaka na jardin d'Eden babandaka kokopere bien na nzambe. Maintenant mwasi ayaka na vie Adam akomo kopere pe na nzambe omoni makambo Adam nyonso ebebaka. Pour moi ça kendo kobuka mobeko moko boye nzambe apesaka bango mwasi abukaka mobeko pe mokili ebeba. Donc voilà, donc nazo sepela na mwasi moko oya koya azolanda nde oyo mobali nazoloba so pasa na conseil naza mutu na matoi nazoyoka ye et puis toujours améliorer ensemble biso mibale. Voilà. Aza mwasi aboto abota te. Ata bota ngako tunautoka bwana na mwasi aza na bana 8 ata bota problème te. Ata bota problème te. Ok. Muluba, Mukongo. Muluba, Mushwaili, Mutandu, Mukongo, Yandenge Ebele, Bakongo Bazebele. Donc, école nyonso tunisienne, congolaise, camerounaise, bikolo nyonso, problème ezata zaka mwasi, mais en a comportement. Mais il faut balayer à Vakota. Jusqu'au côté du pasteur. Oui, à Kokota, dans le sens que aïe à Lambi, à Kokota, dans le sens que à Lambi, tolé, toujours bon, ça mariage nabiso,
akokota nanu sofa akotaka na ndako. Bondo simba na nzoto te. Ah, tosimbana te mpo nani? Mi oza pasteur. Ah, bonga nde koba. Nga naza koba te. C'est moza pasteur quand même. Oui, naza pasteur, mais la cité que tosimbana na nzoto te. Mais il faut aussi un peu mariage. Ah, après, comment après mariage? Ils ont la raté? Ah. Oyoka Marcelo, tu n'as pas le baraté. Moi, c'est faut qu'on y ait avant mariage. Est-ce que finalement, Marcelo a le bongo, pasteur Bostra a le bito salaté avant mariage? C'est que tu as canal. Et bon, on comparer pasteur Marcelo na Petio Bostra. Banding Mota, Marcelo a un grand prêtre qui est Bostra. Nani, na Bible bien na Bible. Na ba Bible. Marcelo a un garçon très sage, a très dynamique, yebi ndengeni ya kokumbela mokili assez. Donc moi je crois à Marcelo plutôt à ces petits là. C'est notre petit là. Ils ont bien petit les âges. Bon, nazo bengi petit na sens que na mona ka molimo na ye e yebi nde milimo mabe. E yebi na mo bonzambe te. Molimo na ye yebi bonzambe penate, mais je le remercie. Naza na problème na ye te a Bible lobby o ya roté ya malamu a continuer. O pe a roté ya mabe a continuer. Mais nzambe nda yebi ndenga ni ya kosukisa lango. Vous préférez moi je suis à outi à Mongola to kin. Bon, en tout cas, au Yaouti kin, pas de problème. Au pa outi Angola, pas de problème. Donc moi si kaka nazobuka moi si. Au pas ça qui toko makasi, gloire à Dieu. Au pas ça ngane beauté, mazoluka kaka mobali, gloire à Dieu pe kaka. Ne fils que soka respectanga. Ata zanga azonga la nete le relation nini ngana ko batela tanki mwasi voilà donc ce qu'on pas na bana ne aya na banka oui ata za na bana voilà bon oyo eza canapé lit oyo eza canapé lit de soto suka table na ngai to pusango awa ba fongo dengo ba bendi boye e mati boye bana mine mobimba ba kola lao. Bana poto bana na salon baolinga. Mais ça dépend. Ce qui biso moi c'est non mobile to c'est décidé to so que des so nda kwa munene pour ça na moi si azana bana to bimisa ndaku ezana ba chambre belé. Vous comprenez? Il y a ba fiche de paie. Oui, non ba fiche de paie. To bimisa ndaku o ezana il y a ba chambre belé. Et puis moi, c'est qu'on s'est retrouvé que tu as mis Sinda pour Gaïa. Et puis il y a un langage dans un film d'un acteur, c'est dit que acteur à lobby, nous vivons ensemble et nous mourrons ensemble. Et on a décidé que nous vivre ensemble. Donc, ce qui moi, c'est bien mon ami. Donc, sois la bienvenue, maman, avec les enfants. Moi, j'aime les enfants. Toroboko la bana, et puis bana barokola, et puis Torozwanda, on a vu son moussou, il y a bien. Donc, voilà. Pasteur Terminator. On a ta recherche à moi aussi. Moi, si un poli, moi, Sandumba. Moi, si. Moi, si un poli, tout moi, Sandumba. Moi, c'est une aux priorité. Bon, moi, c'est un poli déjà na Longoli, na Baniri. Oh, j'ai été. C'est que je suis en Dumba. Na Roswandé en Dumba. Est-ce que vous comprenez la question là? Oui. Moi, si, mi bali babi mi sikoyo. N'engue yo besoin luka moi si. Mais moi, si mon corps reconnaître que azak un poli, à manquer mon bali respect. Ah, t'es wanati. Moi, si mon corps reconnaître que habillé, azakane bilinga linga magaza na engagement na yo azan Dumba. Na kolinga Ndumba. Na olinga moi sa Ndumba. Je préfère moi sa Ndumba que moi c'est un poli. Moi c'est un poli. Parce que moi sa Ndumba ngo soka yebisinga vérité, chérie nazara moi bilinga linga.
Ah, wana nga na koyeba ndenge nini tokoso encadre nga na ye toyoka na ndenge nini ya kovivre ke plutôt mwasi ya impoli oyo akofinga mama na nga akofinga bandeko na nga akofinga libota na nga wana nga na kolingi te mais oyo aza ne akendaka na ye mwa gauche mwa droite omoti wana mpe akoboma na maladi akoboma nga mpe na maladi mais nayebi ke so tokutani bato bakola neti nga boye vi nakomi nango naza so na vi mpe oyo nazobeta lisolo te naza na vi moko ya kovanda na mwasi mpe na ndako moko tovandaka bien tosololaka bien toliaka ndamu nzambe apesi biso tomelaka ndamu nzambe apesi biso. Ah, c'est bizarre, hein? Pasteur aponi mwasi ya ndumba. Naponi nanga mwasi ya ndumba lokola Tamar akendaka kobimela beau-père na ye Jida et puis abimelaka ye et puis babima mwasi na mobali naponi mwasi ya ndumba lokola Dalila atekaka Samson asala mabe mais atekaka quand même Samson akenda kobima nde na baPhilistin. Donc on a préféré mwasi ya ndumba que plutôt mwasi azofinga mama na nga place nga na botamela azofinga yango. Donc je préfère mwasi ya ndumba que mwasi ya impoli. Soki mibali oyo baotala biso bavandaka ndako mona mwasi afingaka mama na ye afingaka ye na miso ya bana to na miso ya famille na ye to na miso bandeko na ye mwasi azofinga ye mais avandaka na ndako ya libala okozoyebisa bango nini so baotala biso? Bon, en tout cas, kofinga mwasi eza mabe. Te mwasi azofinga mobali. Mwasi soki déjà fingaka mobali, aza mwasi malamu te. So mibali baofana bango mpona hypocrisie, baozela. Oui, bazozela point oyo nga naza nango. Ba point. Point fort. Ovandaka chez yo. Ah, ok. Voilà, so ovandaka pa na yo, oza na point fort. Bato mosusu baza avandaka na 115. Mutu mosusu aza avandaka na palais aluwaka chambre. Nga navandaka bongo te, nga navandaka pa na nga ndako mobimba yanga moko. Kotambola pe na caleçon. Yanda kotambola na caleçon boxer. Non, na tamboli ndako mobimba ndenge na lingi. Et puis attends aussi nanga za tokotambola na ndako nde tolingi. Na ba boxer na biso tovandi. Pasteur na ndako. Mais pasteur ezalaka na eza musala. Ezalaka na ba air nango. Neti dimanche au moins na pasteur abandaka kilte tant sous na 10h à ici 13h. Mususu va 13h à Zui, abandi 13h à ici 16h. Mususu va 16h à Zali, à Zui 16h, à Souk City 18h 19h. Donc tout ça mutu eza musala. Donc c'est normal pasteur kotambola na ndako mutakala. Oui, oui. Et bon akotaka na douche na bilamba tango kenda kosokola. Akotaka na salon te totambola bongo quand même. Te na salon soko za yo moko, toza na mama. Okotambola no na boxer, bateka ba boxer pona nini? Bon ba kale ba passer na se ba pantalon na biso toza na nini? Na ba boxer, to na ba slip. C'est ça la vie. C'est ça la vraie vérité. Donc, moi, je suis en tout cas, je suis invité Bassi, le rôle la roi Siri, ça invité à Bassi. Moi, je suis intéressé dans numéro 07 75 81 12 59 07 81 non, numéro nangezali 0033 nan parce que na yebana mokili mobimba. On a pesa pona ba, on a pesa ki liboso za pona ba ya monde entier 0033 préfixe ya France pour na vendre en France 7 75 oyo balobi 75 81
12,59 obenga tokoko solola na biso to planifier na luki mbongo emonanaka na bali yo et puis tovandi sala bina biso sikosoneti moi sango abengi yo msu avant dans la province ana poto tindeli msu 500 wa bieza oui ezali wana 500 pour tindela moi sa futa biya ya bozo za na Grèce. Ah, soka za na Grèce, te Grèce na sepeli la base ya soka za na Grèce lo ba soka zo ya Paris pour vendre na Paris. Te kasi ya na Grèce, mais na possibilité te ya katani kuna. So yo lo bozo luka mwasi mo na Grèce to na Turquie. Na Chypre. Abengi yo na numéro PC ke ya za na yewana so futele billet avion. Aye na ye. Bon. En tout cas, na sepeli na basio bazanga no mingi à première position, na tie 3 positions. Ou bazana France, Belgique, Espagne, Suisse. Tenga na otulati. Te na uchoka bwana ndena mwasi sika na otulati. Ngana mobile ya otulati. Muza mwasi te papa. Na ebsande basi kende na yo X nazali mobali ya kotula te oyebi na mobali ya kotula te nga na mobali ya kotula te mwasi nde oyo akoya aya na kimia me auta nanu Paris, Bruxelles, Suisse, Hollande, Irlande, Suède, bamboka pembeni Finlande, bamboka ozwi train Allemagne, aux huîtres Hollande, aux huîtres ok kotala eto ya huîtres ya kotala yo oyo ba côté kuna ya ba Grèce wana eza ba deuxième position yo ko bingisa mwasi na poto te oyeli pe mwasi ndeko mwasi congolaise mais na lingi penza bongo tenga na lingi mwasi aza déjà dona kata mikili esa mesana po oyo zo bengisa aye ko goûter mikili tanwa ba changer eza nango mikili me eza ndenge moko te na bamikili oyo toza Grèce eza ndenge moko te na mikili oyo toza différence eza nini différence eza oyo aza deja awa esi akuba na mikili yango ayebi yango deja me oyo azowuta Grèce azoya aye koyekola yango eya ndenge moko te eya ndenge moko te. Ce n'est pas pareil. Malchance, hein. Là-bas, si on a l'Ibanda à Paris, on a la Grèce, Turquie pété. Turquie pété. Ah, bah ouais. On est à deuxième position. Malchance. Deuxième position. Chypre, peu malchance. Chypre, Nazana Mami Tibola. Oh. Donc, yé, to solo laka, après. Yaki ko heureusement de ko moko yaki ko ye biso ke non ye aza na mobali déjà mais ye moko alobaka na TV aza na mobali te aza na moto moko te après yo kino linga na linga kai Mami Tibola to linga na kape oyo solo ko solo to ko moso aza na Chypre siko mais fallait ce qu'on atinda bamba kambu na bengisa ye mais ayambaka téléphone te. Moni basa mais au sepela ne na sepela kana yi aza Carnot de Yaoundé Mami Tibola ni no sepela na nini nzoto na sepela kana couleur na ye na sepela kana elongi na ye na sepela kana façon ya alobelaka et puis na façon akangelaka biso ngolo na bapoil na ye Mami Tibola step ne bima ndeni yo se piuza pasteur o se pena moi sur step ne bima bon atako tundengo wana omoni boketu afinga batu mitakala un jour nzamba ye kosala mutakala ya yepe ebimi de o lingi basala yo te kosala pe muninga te donc bref nga naza na posa ya mwasi moko ayebi avandi na ye tovandi na biso tokoluka kolia ezalaka nango tokolia tozomela
Tozo sepela na vie. Mais bato ebele balukaka mwasi oyo ayebi nzambe. Bando lobaka makambo mwasi osala choix. Na tikali koyoka oyo tolobi ke migi na luka mwasi oyo ayebi nzambe. Te moto ayebaka nzambe azalaka te. Oh. Mwasi ayebi nzambe azalaka te. Donc moto ayebi nzambe azalaka te en fait. Même Yezu kutu moto ayebi azalaka te. Botamane ça fait 2000 ans, 2025 ans passés. Moto ayebi azalaka te. Pour atika ba photo te, à son époque il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de caméras. Donc moto ayebi même nzambe azalaka te. Moto ayebi même Yezu azalaka te. Donc tobetaka masolo na bango sans les connaître. Donc voilà, nazoluka bref, moi s'il y a bien, oh yakoya na vie nanga pour encadrer bien. Azana ba âge à peu près 50 ans. Bon, et na bandina 28 ans. Tina 50 ans. Yo za âge ni. Ngana na 55 ans. Yo na 55 ans. Moi singa moi ça na 28 ans. Ils a vu 28 ans. 28 ans, c'est beaucoup. Moi on a 28 ans. Non, 28 ans, c'est beaucoup. 28 ans, à partir de 28 ans, tu 50 ans. Ah. Donc, tu as 50 ans par Goyana. Ah, tu as 50 ans par Goyana. Mais on n'a pas collé, moi ça collé. Ah, moi ça collé, oui. Ngape na collé, si na bota déjà bana, ata to botité, to soki, il y a un autre qui a 28 ans. Pour à continuer à ménopause. Le robot a moins mis ça, tout moins mis balé. On a 50 ans pour botter. Oh, il y a 50 ans sur le robot, donc on a signé que tu vends des nendenguana sur un respect, tu vends des nendenguana sans ton bot à main, tu vends des nendenguana. Moi, je suis à Ebola-Mbati. Na mwasi oyo aza salité. Ayebi ko zo na yetene anda. Kopona mwasi ni. Mwasi oyo ayebi olamba te. To mwasi oyo aza salité na ndako. Opesi mibale wana? Ngana kopona oyo ayebi olamba te maza propre na ndako. Mais oyo aza salité na ndako te nga wana na kolingi te. Na kopona oyo aza ayebi olamba te po nga moko na kolakisa ye kolamba. Na lamba ngana banda na koti na ndako na ngai awa banda na longo ndako libala na zongi na ndako na ngai ça fait ba un an ba 7 mois ba 1 an banda na zongi na ndako na ngai awa donc soki na 8 mois si aibo lamba te ngamo na ko encadrer ko lamba ou na komeli pe ba para na ye ba komi ko laxer ko lamba alambela ngapona lera bien na ya munene na zonga mukete. Comme ça, faire rigolo. Mais ma casse, c'est un autre ça. Ma casse, c'est allé. Bopi qui est allé. On met la peur à Biloka. Nana me la raté, nana zan naturel. Yo, encore c'est là. T'es na salle là-bas, encore là. Na bêta naturel. Pour un pose à pasteur. Des actes qui répondent à ça, pasteur, mais les actes na betaka na naturel. Bosu mama bezo tonda te. Soki mama lobi kazo tonda te. Soki mama lobi azo tonda te a wana to konduka sikoyo to lingana ki pona nini poto boya na te. Base za to zo lingana poto boya na te. To konduka biloko ebele ezali ezo tondisa ba concombre tondisaka na Pigalle batiela biso ba boutique ezana ba remplaçant tokotonda na bandenge belé surtout yokania tokosumba ba pareil papa yo mobali ozano sumela mo sta pareil mais yo lobi soka so tonda ti po ngata msusu na kwasime deku toi la TV pardon mais yo tokotisa nga ba délire wana ti yo bana call it tant msusu nga na susuka na mibale mais ye akendaka tina ba 8 mabete oui mabeko pour la moi si oui okende tina ba 8
Zomona, wana, ça se prostituée. Ah ouais. Bon, donc en fait, pasteur Terminator, moi c'est encore linga nyonso pas mobile mais sauf sexe. Moi c'est encore linga nyonso na sexe, pas à part sexe. Moi c'est encore linga nyonso. Pour ceux qui aza moi si. Sans sexe, donc qui moi si na mobile exacté. Qui moi si na mobile qui ndaka na sexe. Donc moi si il faut alinga nyonso. Il faut alinga nyonso. Tout. Mais pourquoi vous avez moi sur alinga nzoto minga zandumba? Bon, moi si o alinga nzoto mingi netinga nasuka na mibale. Ine ou deux. Pour ceux qui commis ou trois de photo singula Zaïgo. Donc ine ou deux. Pour nani? Pour na kolinga mwasi moko alingaka ba 8 te na kokokata. Na kokokate. Donc ga ine ou deux. Soki ba 8 wana na kokokate. C'est la réalité. Moi soit linga ba. Moi soit déjà linga ba 3 à benga. Moi soit linga ba 3. En tout cas à 3. On a fait bandango nini pour bosso que ça nini pour une morobo il y a 45 minutes yo bon 45 minutes tu repères sans compter les préliminaires on a non basoki aux anaye et puis au koti masolo Koti sipe na yangibi na pesi bana kisasa mbote yangibi ngebs bana kisasa bateka ngibi ngebs bana ngola ba ngibi ngebs donc na pesi yangibi mbote. Donc une c'est bon, 2 c'est bon, mais 3 4 5 6 7 8 wana na okukate wana za oboma nzoto wana okukate. Ah ouais. Une ou deux. Sur ce, on a chaque jour. Chaque jour, oui. Chaque jour, c'est bon. Chaque jour, c'est bon. Faut se réjouir na banzoto nzamba pesi biso. Donc, une ou deux, c'est bon. Moi, si Andoki, non, moi, ça m'a bio pour nene. Moi, ça Ndoki, à Robomayo. Moi ça moyibi pe aroboma yo mais arobomo na nzoto te aroyiba yo ndakimi na ye. Mais moi ça Ndoki ye aroya na mission unique comme Bible et lobby. Le Satan vient pour égorger, détruire et pour faire mourir. Donc azoboma yo. Mwana ko préféré moi si oya moyibi que pour moi Sandoki. Ayibi na yake na yema salio mabete mais moi Sandoki ko boma yo et puis a éliminé ou kaka comme ça vinu suka mabe quoi voilà. Danseuse na comédienne moi signo poni. Na pona danseuse na comédienne na repona na en premier ba omi balé na repona. On pona ba omi balé danseuse na comédienne. Na opona mingi danseuse pour ayebi ba prise de lit. Ayebi ba prise de lit. Comédienne ayebi ba prise ya kosekisa. Donc on préféré danseuse. Ndeni yo ozo pona ka lit na âge na ofoza na moi sport ozo sekisa yo. Oui, na âge na nga naza na posa na moi simo kwa zo sekisa nga. Moi, si mon oiseau solo na masolo, tozo seka, tozo lia, tozo mela, eza bien comédienne, on a le bien pona iba on mi bade. Mais nandenge ya chambre, na poni danseuse, nandenge ya couple, nde na poni comédienne. Ou eza sérieuse. Voilà. Si à répéter, au gros fan de la soutane d'ara moi si? Jamais.
nakovanda su na ndako ya mwasi te donc mwasi soki aza na ndako na ye yango nalobaki na préféré mwasi oyo azovanda na soit auti Union européenne mais bamboka misika te lokola ba Grèce to ba Turquie oyo azovanda na Paris, Bruxelles, Londres, Suisse, Espagne, Allemagne, Hollande, bamboka wana mwasi ngana babasi na zana bango posa ya bango wana ba premier base. Donc ozo conseiller mibali bavanda ndako basi te. Kovanda na ndako mwasi nga heureusement so na zana ndako te nde lelo bato bakoloba mpe passer terminator mais ola libanda misika ola libanda ko po yo mwasi abengana na ndako. Oui, olali libanda po awa bato baza na ndako oyo bato babanda kozala ezako kipe mageza ndako na ya ndako na yo me bato baza soso ozalaki nango te soki abengani yo oza na otelengani po moyo yawe eza te po bato baza mwe po bengana bango eza te mwe po bengana bango eza te surtout mikolo oyo nazokokebisa communauté na biso bato oyo bazwa bandako bapesa bato ekomi très difficile pour moto abima. Oh. Ekomi très difficile pour moto abima. Soki moto alobi kaka ke na surtout bato batika ndako mobimba otiki moto soka lobi na futa ndako mbila taye azobenga na su bato wana te. Yasulu. Vaut mieux que tu bovanda ka yonde responsable na ye moto ango awana ko benga na ye. Soki te ekomi très difficile ya ko benga na moto na ndako yo vanda ka pa mwasi na yo obimisa ye na ndako soko bengi mbila komi ko tika bato ango na ndako. Ekomi dangereux. Ekomi très dangereux, ekomi très dangereux. Nakutanaki na ser moko na Courneuve 6 route. Donc azokende kobimisa mutu na ndako mutu ango aboyi kobima babengelaki mutu ango mbila ye abengani ete. Donc il faut faire attention, il faut faire très attention na bato bazotia bato na bandako. Il faut faire très donc ndako ondeza munene boye kitoko boye mwasi azalaka te. Mwasi azalaka. Bando zongi osali presque 1 an. Non peut mwasi akoti te. Non peut mwasi akoti te. Donc mwasi nyonso ale bienvenue. Mwasi nyonso azale bienvenue. Mwasi nyonso azale bienvenue. OK. Sauf que basine la Grèce basé belé na Turquie. Mais so au salika ba démarche ba combien? On a préféré na bandana na awa na pesi numéro na nga awa pe basi ba yebisa nga passer mo bo na kotala kine na gala Saint-Denis na zotambola amoninga passer terminator boni grand frère tuyambani ayebisi nga boni vie na lela au fort donc na linga ko makasi mais lo wezawana nga nalingi nayebisa yo ke nazobalisa yo ngona nazobalisa nga alobi wi nayoka kozaka célibataire ezaka mpe ya solo nayebisa wi naza célibataire eza ya solo alobi en tout cas nakolukela mwasi me banda wana mpe nano abengi nga te bopwani ozweka ye te non aza marie ayebisi nga basi mpenza na poto bazotula basere ebele baza na mibali te bazotula. C'est ça la parole qu'elle m'a dit. Na poto? Ouais, na poto awa basi baza ya basélibataire ebele mais faut za da circuit na bango faut yeba bango nga na bimaka mingi te na bimaka pena rarement na yebi te basi oyo baza libre na basi oyo baza libre te na yebi bango te ba oyo bayebi en tout cas bokolanda masolo ya mingi niema et puis bomeka ko contacter nga na numéro na nga 07 81 non 07
75 07 75 81 12 59 0033 pour na batbazana mboka mopaya préfixe 0033 7 75 81 12 59 numéro na ngwana obenginga sololi tena zotula te tena biso yimo zotula na ye aso mosa zotula te tokobenge tula te soki mwasi azana mobali te tokoloba bongo ça zotula te soka azana mobali te zakotula te ngana kobenga ngo kotula te ngana kobenga ngo azana mobali ndete siko pasteur yo sala ndeni toke bientôt 1 an za mwasi te vivre ndeni na malili osala ndeni oya formule na douche te soki navandi nanga boye navandi nanga tranquille navandi nanga donc tranquille obimisa te non navandi nanga navandi nanga so ba posa so yo sala ndeni bon posa soki ye na retenir en ndeni navandi nanga na kipe nanga ngo te siko mwasi akufela mobali na mwasi impoli obala nani na obala mwasi akufela mobali mwasi impoli tokoloba bokovanda te akobanda ofinga bapara na yo akobanda kofinga yo soki bokovandela nini na mwasi impoli oke mwasi akufela mobali bokovanda na ye parce akufela mobali ayebi valeur ya mobali donc nakopona mwasi akufela mobali plutôt que mwasi oyo aza impoli na mobali voilà. bon otala concert awe rati oui adjani nina kendaki ezalaki faute ya Jen oui ezalaki faute ya Jani po faute ebimeli pa Jani mais yo concert avocat te nga na okokango te nga na okokango te ya yembaka likolo nga naza chanteur mais naza deuxième voix mais oui que vous avez faux chanteur te naza grand chanteur là aussi pour grand chanteur andimaka nyonso masala wana voix na ye te bachanteur tozalaka différent yango oyokaka soki moto akesala tese batuni ye osalaka voix nini batunaka osalaka voix nini soki moto wana koloba nasalaka te soki alobi neti nasalaka ten awana nazomenaki yo lokola motoko tambola na sani ya mbele likolo ya mapanga omoni wana ezali mosisi yango te nayebaka mpe banzembo bango bien te balobi lelo yokinanga eske kolinga moto malamu lokola ngai kanisa yeye maloba nakanda te bazwaka mokano mais ajani na la kosi na leki na oyemba bango nde baza bagrand chanteur bango mibale baza bagrand chanteur akosakana te otali sorti médiatique à l'EHPAD fait rigolo émission tout ça te natali yango te non otali te namoni quand même falinda akati suki namoni fali akati kovo elongi ne kitoko ekontinuaka kaka kata kovo kitoko akata atika suki kitoko namoni fali donc c'est bien et puis bato akomolanda mode wana okata bakovo donc sauf que yo no kati te nga na okata te mais bato baosenga na Olivier Kalabas bakata kovo yo kuna est-ce que Olivier Kalabas penda kokana fali bon Olivier Kalabas akokana na fali te po so komoni fali okomona penda ke o fali so po moni Olivier Kalabas omona ata baza bango mibale okomona penda Olivier Kalabas o fali mais belobeli ndenge na bango ekendaka mwa ndenge moko yango bato bamonaka neti ke Olivier Kalabas azo tricher fali mais mon petit Olivier Kalabas aza grand maestro aza mutu tolingaka mpenza donc c'est quelqu'un de bien donc Olivier Kalabas courage
te so esaka raté kaka Takovo conseil au pesi le quoi yoza ku yazaye et puis Olivier Calabas azaye et puis il fallait azaye donc yango natalaki émission moazo tout na moto olingi na kata Takovo pona nini ezaki ngai ezaki yo ezaki yo te ezaki yo ezaki pena yo donc petit na opena mi gagné petit na on a se déplacer na étala est-ce qu'on a petit logo anga na mbo te logo la yo azalité na ndako pena premier journaliste à côté à na ndako yo en tout cas na ba ninga mususu à part le père du Saint-Esprit Papi Gen il pas ya déjà yesaya c'est bien yesaya on a bino bozo partenaire na biso na monioté ça fait longtemps na bi TV na yo ba adresse pour juste tomber on enjeu te na on na porte moni on peut s'adresse te mais na bi qui on a 3e niveau na bi porte d'entrée vemela moni libende mais libende na beta libende na balcon te bo libumune bo libende so kinda wapi te na beta ka mo ba 5 coups mais kana totalement to pe na les rues dansent au rythme des pas. Un journaliste avec une plume d'acier raconte la vérité sans se lasser. Il parle avec courage et cœur, présente les faits sans peur. Mickey Mouse, toujours là pour éclairer chaque débat. Solo, la vérité chantant fort. Toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Mickey Mouse, tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création des logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awa Toza chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebite yaka tokisi na metro chateau mutia bakayau bakayau awa ozomona okimbondo olalala Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka somi na metro biso batalinga koleba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye pona kolongola matampo ba mama, banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokita mamumu. Ba mama oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est venu ça awa. Non non. Yo je m'en atte. Oh là là, eloko
osanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobengai na Lesi yeyo azobongisa loposo baprodit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baprodit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga 10 ok et mon épée m'a libéré mais ndé nous okunda te mtu m'a ojara libéré nazokunda te mais ça dépend ya corpulence ya moto na moto moto mosusu omona amemi libenda kondi moto mosusu amemi libenda ye avimbi moto mosusu abimi bapake nga nazalaka na nga na bapake te nga na nzoto mo sembesembe donc sembesembe ya mama sembesembe ya papa. Ok, voilà. Parce Terminator, ils ont été les réalités. Voilà. Merci na accueil. Merci beaucoup. Bien sûr, il faut que bandangola toyebana donc ça n'importe qui. Choisis ma tête à la biso, Chancel Mbemba de midi, Silas Kanto Pamon Mboka et puis Meshak Elia Paulanda biso et puis mon Mboka mon Mboka Silas Kantompa, Silas Kantompa international, mon Mboka Paulanda biso c'est un moment. Il y a Papi Matalatala, on a biso depuis Angola. Il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo, Terry Dubadika. Jean-Claude Mabanzo. Il a dit il a fait. Nazo Zelo Binganga, Nazarana Posano, Jean-Claude Mabanzo. Ok. Maman Fibettine Samba porte à la biso. Il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo, Terry Dubadika, les cavaliers solitaires. Charlie Mito, étage à Souka, niveau Souka, donc femme de valeur. Ivan Toumbananvex, Kéline Tsumboura Bilamba. Junior il a la plafond porte à la biso. Elbito Coiffure on a Saint-Denis, on a biso na Jackson Lomingo. Porte à la biso et Guy Baye na colonisateur de la SAP, il porte à la biso na Fabrice Massamba de Monta. Message de cause à nini pour na bango, batou bastua na poids. C'est grâce na bango de toujours avancer petit à petit. Ça fait plus de 6 ans na bango. La partenaire nanga parce que au rôle sur la partenaire nanga ni bota la biso ba partenaire a migeni ma o isa télé réalité migena yambie na ndaku pourtant on a kenda ka mission na lobaka makambu nyonso bomona na lobaka solo na lobaka na zalai na ndaku na Tour Eiffel yo oui na Tour Eiffel penda donc balaba la Tour Eiffel yo zana ndaku no oui na zaki na ndaku kuna uzonde. Moi, c'est la fiche de paye. Ok. Et puis. Nous sommes font les fenêtres, nous, on a Tour Eiffel. Ceux qui ont fait les fenêtres, nous sommes à Tour Eiffel. On a Paris. Paris 15e. Ah, Pembe na Paris 7e. Ok. Donc, Nazo Benga, vraiment, la communauté, nous sommes soutenir Ami Niema, pour soutenir Ngai, na pesi numéro de téléphone Ngai, pour bandaro Benga Ngai, comme ça. Toye bandenge nini ya résoudre na likambuya moi mama oyo ya visika na vina ngai donc mama oyo ya sika azala mama moko respectueux to yambaye na boboto et puis to kumisa nzambe ensemble. Mais au ça la âge notaire au bien ça âge ni 55 ans. Voilà 55 ans. Ouais. Ah ouais, mais au ça la âge notaire. Dans années le 8 avril, vous avez un document. Ok. On va présenter le document là-bas. Oh, ça l'a ajouté, hein. 55 ans. Ah ouais. Nous avons battu là-bas, toi. Pasteur Terminator. Aux allons Mukanda? Ouais. Donc, Mukanda, on a un ok. Ils ont combien, Mukanda? 10 ans? 10 ans.
Ok. Mukanda nanga yango. Donc, et aussi la T 2027. Là, bah, 3e mois. Après, on a qui renouvelé. Donc, ce que moi, ça y est, au PC Mukanda. Oui, on a au PC Mukanda. Surtout, Toboti française. Donc, on va. Yosa français. T. Oh, ils ont immigré. Ah, Mukanda Ngunda. Ngunda, t'es immigré. Immigré, c'est-à-dire immigré, c'est-à-dire étranger. Ah, étranger, carte de séjour. Carte de séjour. Ok. Mais au compte, c'est carte des résidents. Oui, je m'excuse. 10 ans. 10 ans, carte des résidents, je m'excuse. Donc, au groupe, c'est moi, c'est Mukanda. Oui. Parce que vous avez 10 ans, si vous avez même adresse, vous boti. Toboti, donc moi, c'est Mukanda. Donc, parce que terminateur, on a joué la maman moko, na vandi ena, bande watabino moko, na joué moi si mon sous-souté. Na zé patienté, je suis patient. Na joué la pena, oh yangai, nzamba bongisi langa place azali, mute mane robeta, a robenga, et puis to rokutana to solola. Mukanda na yango. Mukanda yango. Mukanda bela. Bela. 10 ans. Donc, on peut se faire aussi Mukanda. Ah, donc, moi, je suis allé à Mukanda, aya au channel adresse. Qui n'a tamboli na mutukate, nazana passe na Vigo. Et là, donc, 1 an, na tambola nango, partout 5 zones, partout na l'île de France. Est-ce que vous avez une carte bancaire nangai? Zambo, carte bancaire en fait. Oui, na la carte bancaire nangai, nazana carte vitale. Pour la santé. Pour la santé. Partout sur moi maladie, na ko sape moi si. Ba se beli ba tout na soko kabaka. Okola sanyo so Mukanda. Na kabaka. Ah, kabila ba si. Na kabaka. Vous assurez moi si bien. Wana zalaki o isa livré, il y a visa, o isa o mususu, ezali carte ya livret A. O livret A. Ma carte bancaire. Ma carte bancaire. Pour tout en Afrique. Ma carte bancaire est ça. Donc, on a zobé. Donc, Kabaka. Donc, na Kabaka, na pesaka. Il faut kabela baninga. Et moi si, on va rassurer moi si, non. Surtout moi si. Pour chocolat, bah. Ba singlé, bilamba, zo repassé, zo lambelo. Zo lambelanga. Donc, yo kabela moi si 10 000 euros. 10 000 euros. En tout cas, ceux qui n'ont pas, pourquoi pas? Mais c'est un peu un niveau très élevé pour nous. Donc, moi, si ndambo na omona nango. So vous avez 1 000 euros. Est-ce que vous pouvez moi si 1500 euros, 2000 euros na okaba. T'es un habit. Ceux qui ont na poche non, vous avez 1000 euros. On a 1000 euros mon bon on nous en. Au cas moi si on peut 900 euros na 5 euros. Oui. Ah. Oui, soka linganga asala makambo o nga nazolinga toyoka na bien na ko sala mo. Na ko sala. OK. Bon, c'est le premier épisode hein. Tout la ninga ikende. Voilà. Tu visiter le lobby, tu visiter ndako jour mususu. Non, tu visiter na biso mais na chambre ndé na tandaki mbetuté. Tu essaies de visiter jour mususu. Deuxième épisode, on a visité ndako. Et puis tu as évolué sur le moi si. Oui, si biso tu l'accident na batu qui pasteur à moi si. Voilà. Donc nazoluka moi si basi kobuka na te. Kobuka na te nazaka na batu te na ndako na vanda ngamoko. Ozu courage na ba numéro na pesi au bengi. Au composé pena sur au vanda en étranger. On va dans la Belgique, Suisse, Allemagne, Irlande, Suède, Hollande, Bamboka Mususuana, au composé numéro au Bengi. A to vanda na Kinshasa, batunsu bazana ba Kinshasa wana, ayaka na ye, azonga na ye. Donc moi si nyo surtout o azana possibilité ayebi kabimaka na ye azonga na ye, numéro na nga eza 0033 préfixe 7 75 81 12 59 au Bengi
na koyamba yo na téléphone naza pe na téléphone na ndako yango yo téléphone na ndako yango yo et puis tokosala makambo ensemble na communiquer yo numéro na ndako donc on n'a pas. Mais est-ce que yo za sérieux? Naza très sérieux. Très sérieux. Ah, mais belle vraiment aventurier. Ah, oui. Wana batoya ah bimina ye. Ba rigolo. Ah. Wana ba rigolo. Avanda kana sima mutu. Ba aventurier baza ba mingi oyo ba kokakate ba vanda kana sima batu. Ngana vanda kapana nga. Je suis chez moi. Naza na ndaku na ngai. Voilà. OK. Voilà. Merci. Merci. Bon, dernier message d'année. Dernier message c'est ça. Naza na patience. Quand tu sais pas tout qui est ndako za na Saint-Denis na Kassavou. Ndako za na Saint-Denis. Dans la porte de Paris, entrée à Paris. Donc OK Paris na bis. Na bis. OK Paris na tram. Na tram. OK Paris na train comme tu veux. Voilà. Et ça 10 minutes na gare du Nord. 10 minutes na gare du Nord. Donc place pendant ndako eza. So qui tina c'est aux tram aux bis. Et là tenda ko za na province. Province. Dans na Kassavou na Saint-Denis côté wa Fisto Manissa. Vous avez Fisto Manissa. Voilà. Pour Fisto Manissa. Il y a vandi pembeni yao. Ba Fisto Manissa. Il y a vandi pembeni yao. Fisto vandi na la courtie. Churambo ma pesa ka na sima. Sinon Churambo ma pesa na sima. Donc on dans la plein Saint-Denis. Na plein Saint-Denis. Ah Kevin Chumbo. Merci. Bon, merci. Bonne chance. Tous et l'arrêt. Tous ceux qui ont appelé informer biso. Faut te filmer. Faut te biso. On appelle azim moi si. Voilà. À travers sur la vérité. Amen. Pour basi bazala pour peut béler. Amen. Bah tout le temps mais bala engagement. Bali basi bali ba aventurer. Bali ba aventurer té. Mais bana ba moi. Bazana ba. Bah c'est au 50 ans qui t'a. De 28 ans à 50 ans. OK. Conditions exactes. Conditions exactes. Et rato lingana. Tosalisana, tolingana, tosalisana, tozali bato bekolo moko, yawe. Atinda biso, tolingana, yawe pesa, limbisa ni bango, adomu jangi, baboti bosunga, tema mubenga, tonton Jacques, merariete, mama. Docteur Ningana to sadisana check mais sambe la tête sambe tika ko ba wanze wa wera yo pasteur ndeni mais ko sambela batu ba sambeli to nzamba baelo sambo nzamba komi na louange ebino bosakana kana louange okolo zali boko mona ayaya bino bosakana kana louange bokolo zali boko mona ayaya. Donc, il y a comme une louange. Prière, tu prier trop. Bible lobby, toujours réussir. Tu bandes qu'on réussir. Pour nani, tu bandes qu'on prier mal. Sur ton côté de bino na sans louange. Ma colonacé, ma mutu likolo, ma colonacé. Kore kala, tu bandes qu'on y a ma colonacé, mutu likolo. Donc, ma mo changé. Na pamboli nzambe, bande koboya, basi. Oyo mwasi penza akobenga nga mutalibuso na kosepela makasi boso siku balandani bapele landani ya basi. Premier appel mwasi ya Belgique, deuxième appel mwasi à Paris, Allemagne, Suède, basi ya Melun, Corbeil-Essonnes. Bapel au sens qu'au choix on trouve la triage, faut la triage to voter. Et les cas na Bible, et les cas na tango roi Assyrie. Tango zobala Esther basi babengaki oyo tokoyo kanane ki master abiki paso asolula ne bouye déjà ce mois ça bengio abenga maman à s'engager yo bi maman yana ndaku ayo vana ndakwa yeko vana moko oui faut y papi muto faut vana bon so za ndoki akoya ko vana na ndaku na sens que tozobengana tomando bengana ti tomando solula sur la question na ngeza so bengi leti 10 na mbala moko bien la journée mo bengi 10 20 na fona trier fona ponati et bon on vanda na 10 mabasi na komi polygame ngana polygame tena ka monogame so pour nini no zubi bana ba moko te na za mon yona lobi na za polygame te na za monogame donc so wana on a rozwa toyoka ni bien
et puis yende na kovanda na mosusu wana ozwa te baobenga na nsima donc moto abenga moto ya liboso nde ozwi te fo oza série oza pasteur moto ya liboso akokobenga okotala asololi na yo ntango mosusu asololaka kimia asololaka mpena pose asololi no bon nga namonaki yo pasteur namonaki yo na réseaux sociaux na papa Migeniema nde bosololaki na boye nga naza na nga célibataire na ndimi nasengage na yo ondimi osengage na nga wi tokokontinue kosolola bosiko ondimi nga tokovanda na yo libela na vie oui alors so toyokani bien na clôture na nga pe ata moto numéro ya pasi bato bakomoderange oyobi oza boga oza na ndako na poto ndako ya pasi ndako eza pasi papa yosko fo changer numéro so ozwi ka mwasi wana moko changer numéro wana tokoyoka nango na madame na yo pe po yo moto beti éclatango na réseaux sociaux donc nakosala tout na changer numéro comme ça dérangement ezala mingi te nabatela mwasi basi bape pasi basi mpe bapasi na poto merci au revoir merci au revoir Migeniema on est ensemble